Amis de Manchester, bonsoir. Lelo nakoyambela bino ndeko Mama Fatou. Fatouma azali na mwa liloba ya kopesa na communauté pamba te ezali baka oyo ekoki koya to yeyaka. Bandeko ba bolingo mwasi akotaki prison kasi boyoka lisolo. Bandeko ba bolingo tola na Mama Fatou. Bonsoir Mama Fatou, sango bonio. Bonsoir papa, madame, Zamba Osunga. Zamba Osunga. Olobi obete na psoli solo ya moto azali na prison. Olobi ni masolo ngo zande ni. Exposer problème na yo. Masolo za mwasi azaki na mbali na ye. Babalani mwasi na mbali. Mwasi akoti prison. Bakangi mwasi pona ba makambu kaka nde tozalaka. Mwasi akoti prison. Bakateli mwasi 20 ans prison. Mobali atika libanda. Mwasi na kati ya prison kuna asali 5 ans na prison. Sikoyo mobali aza libanda, mwasi aza na prison. Garde de prison ou bien sonani policier à prison be garde de prison to bakaka po bazaka pe basola so bazape basola te na ebite mais eza na deka akoki ko violer mwasi ou bien akoki ko linga mwasi e moko amitikani alingi mobali balingani na prison po ebike mobali nanga kuna kuta oyeba ne lokoti mais zeme koti siko tangu zeme koti mobali awa za libanda alingi mwasi na ye makasi mobali siko na prison police soldat soki garde de prison lobike ngana weko linga te ndeko za zemi na nga mwana na botama na prison ozali na 20 ans prison ozali 5 ans zemi mobali ya prison asali nini a cancele makambo nyonso obima po bota mwana na ye libanda ya prison alingi te mwana ya botama na kati ya prison mwana sikoyo balibere yo na prison me olingaka mobali na yo oyo tikaka ye mobali obala otika ye na libanda me zeme kota siko balibere yo mobali na yo alingi yo kaka siko famille ya mobali balingi yo te famille na yo moko balingi te boza isu na mobali wana poza deja na zemia ya mutu mususu siko bino mibale yo na mobali na yo tikaka esima bolingani bosa ndeni nga nalingi mobali nanga pe alingi me famille elingi te tokomi sikoyo na point d'interrogation sikoyo mwana aza na kati ya mutu mususu tokosala ndenge nini eya sikoyo shwa na yo na mobali kwa pona ngai so nalingi mobali nanga makasi wana tamso ezaki na ota msu rep mais ata so bamibali ata so lobele makamba ondimane te mais so tamso ezaki na bakangi na makasi meze mekoti mobali na bike mwana ngai ndenge ozwize mina ngai siko na prison obota mata obota malibanda alibere me yo za na amour mobali na yo bwa siko na problème eza katikati mwana bokoti aye wapi po papa nalingi mwana na ye yo po lingi mobali na yo siko tosa ndeni Motu ezali boye. Yo na kawana so ezali ke ezali kana yo. Yo lingi mobali kasi mwasi pe alingi na yo. Mais pona yo conseil nini kopesa na ba mama na ko résoudre problème wana parce que et comme loko etumba mwasi famille ya mobali balingi libala wana te yo mwasi olobi nini bandeko na yo basi oyebisa bango conseil nini po ete bakoka ko résoudre problème wana nga na kana nga problème ezake soki ezaki po choix na ngai nalingana mobali aza na prison tamsu na kasi tamsu ezaka pona tamuke mezeme ekokota
na koloba mobali na nga vérité ke eosimba lisusu te mpo mwana deja aza na kati mais soki eza makambo baforsaki ngai na makasi na koexplike mobali na ngai tozwa solution biso mibale. Oui, d'accord. Mais sikoyo ntango ozoloba te okoforce mobali na yo bozwa décision bino mibale bokozwa décision mibale mobali ke baforsaki yo mais sikoyo na cadre wana soki baforsaki yo nga nalingi yozwa part ya basi na kote ya basi okoyebisa bango nini bango basala nini basala ndenge ozokanisa parce que bato nyonso te bakokanisa lokola yo yo kopesa bango conseil balanda exemple oyo ozopesa wana liloba oyo ozopesa to ezali ke yo moni ke wana nde eza bien te nga na okomona te ke wana eza bien nakoki mpe koloba te ke moto asala yango mais moto na moto aza na choix na ye moto na moto mpe aza na mind na ye oyo akoki kosala mais mpo na ngai soki ezalaki by force nakoexplike mobali na nga makambo nyonso elekaki mpe ndenge nabimi na prison sikoyo ngai na mobali na nga tozwa solution biso mibale soki nakobota mwana nati akokisi baage moko boye papa na ye kozwa ye ou bien tokorekipere mwana wana ndenge nini me etiaka kaka matata na amour bolingo eza lisusu ndenge ezalaki te ata mobali no ya ndako bolingo ekozala lisusu ndenge yana te mpo aomona mwana na deja katikati ata soki olingi ye ndenge olingaki kaka me amour eza lisusu ndenge ezalaki te mpo zanga moni mwana na kaka elimne sikoyo na ka oyo ya que mwasi opposé à ka oyo lobi parce que là olobi na ka oyo ezalaki volonté na yo te sikoyo na ka oyo eza par exemple volonté na yo yo moko olingaki ke bokenda na mobali wana oko loba nini na baninga oyo bazotala yo te soki ezalaki volonté na nga vraiment na osenga divorce na mobali na nga mpo ezali volonté na nga nasalaki yango me nayebi naza na mobali na osenga divorce soki etuni nga mpo na ni divorce yana na osenga yango na explike makambo nyonso ndenge elekai sikoyo naza na zemi moyen nasa otreme eza te mpo mwana deja koti na kati sans toutefois oublier que malgré ezalaki volonté na yo ezalaki mpe na kati ya wele na prison na kati ya wele mais déjà na prison volonté ya moto ezalaka toujours le mosusu à son contre son gré eyali te kondimaki yango me olingaki osala yango eyali mpo to ya kovanda na prison eza molai mais ta ya kovanda na prison eza molai na ngai nasala yango me zemi ekoti na kati jamais nakoki kozwa yango naloba mobali na ngai ke tovanda tobokola mwana na mpo mwana na ye te bongo mpo na nini na ka oyo barape yo olobi ke okoki kolinga ondima ovanda kaka na mobali na yo mpo ezali na force ezali choix na nga te mais loko ozoporte mwana ya moto mosusu est ce que ezalaki na force eza choix na nga te mpo ntango ozoloba bongo ozolinga oyo oblige mobali ya ndimba oyo ya yo non eza bongo te mpo mobali na ngai nalingaki ye me ozwi nga na force na kati ya prison ta mosu ezalaki kaka ya ta moke me zeme ye kokota moyen nasa autrement sikoyo eza te moyen nasa autrement eza te ifaye na explike mobali na nga makambo nini elekaki nyonso na kati ya prison sikoyo naye koretrouve naza na zemi biso sikoyo twa baafricain ozopense na culture na biso te naopense nango vrai opense nango te parce que ntango ozoloba mwasi normalement aza na droit azala na fidélité na ntango ya pasi mpe na bisengo toza na besoin ya fidélité ça c'est la culture africaine oui soki bato bazali bamusulman par exemple bakendaka na bango na basi mibale misato mais nano yoka bamusulman baloba na mwasi te ke yo mwasi akende na mibale misato non mwasi akokende na mibale mibale misato te ntango yo moko oza na mobali na yo obali ye oza ne très bien olingi ye ye mpe alingi yo sa defente jusque là maman oza na mwa excuse parce que ezali situation ya prison mais na tuni yo sikoyo par rapport à culture africaine omoni ndenge nini mpo mobali aza ndenge nzambe asala mibali aza na droit ya kozala na basi ndenge alingi ye mais aza na esika motema ne ezalaka akozala na basi mibale misato me aza na moko oyo alingi biso baafrikain wi ntango tozali kokola
ba papa biso baza kozwana tata na ba deux femmes baboti pe na basi wana aza pe na mwasi na ye na ndako mwasi mususu aboti kuna na mobali me bana ana nyonso bazaka bandeko yaya na leki. Donc pona yo ba papa bazali na droit ya kozana basi mibale misato mine mitano lokwa ba musulman balobaka mitano anoke mosika te na religion musulmane balobaka kokende na 7 te. Sikoyo biso tosala confusion mpona nini mpo musulman soki azwi mwasi abali basi 3 4 soki abali basi 3 4 eloko esalemaka epai na bango eza nini eza ke soki asombeli mwasi na ye premier bureau asombeli lipapa ya $5 akosombela bango nyonso misato lipapa $5 akolekisa te oyo akuna $10 mpona lingi mingi no me mpona bamibali ya biso baafrikain eza nene soki alingi mwasi wana mingi akozwilo biloko ya $1 akozwilo kuna biloko ya $10 yango wana epesaka confusion na love ekitaka na kati ya libala omoni ke mbanda na nga balingi mingi nga balingaka nga te engo babolingo nyonso eke kuna me ba musulman bazalaka bongo te. Musulman soki abali basi mibale asombeli biloko ya $1 akosombela pe deuxième bureau biloko ya $1 akoki kolekisa te soki alali ya 2 jours akolala kuna pe 2 jours akolekisa te yango wana nde bakende bongo me biso tosalaka lokwa bamibali na biso bayeba te soki alingi mwasi ake olinga deuxième bureau makasi akomika na deuxième bureau r nyonso biloko nyonso eke pa deuxième bureau abosani mama ya bana mwasi ne ya ndako oyo alinga ye abosani azwi bolingo nyonso alekisi kuna bamizima bakabolaka love. Pour le meilleur et pour le pire elakisi ni mpona yo pour le meilleur et pour le pire na pasi na kufa na makambo nyonso ekoya na crise nyonso eza na kati nyonso eza na kati boleka nango esika moko me yo bino bamibali so boyebaka ke o wana ezali boyi kosala bamama ya palais badefete te yo sikoyo oyebaki teke pour le meilleur et le pire ezalaka oke na prison obebisi masolo okobebisa masolo eza na 2 cas. Oui, mais ça okobebisa masolo dans tous les 2 cas sikoyo yo lobi nini na lobi boye okobebisa masolo na cadre ya pour le meilleur et pour le pire soki eza pour le meilleur pour le pire loba okanga na force quoi yango wana nde okolekanga me sa wana vraiment okozwanga te. Pour le meilleur et pour le pire olobi kota naza na prison kuna na olala naokanisa mobali nanga tout le temps ero oyo aza nde nini aorezoe nde nini Voilà, une question qui vient de l'extérieur et lobi boye yo ozoloba kaka mpona ozotangaka mobali mwasi bongo mobali oyo atiaki zemi position na eza ndenge nini parce que tant sikoyo ye position ya mobali wana eza ndenge nini ye atiaki zemi oyo atiaki zemi ta mosu position ndenge ozala mwana nga natiaki zemi aza quelque part me ntango nga na love na ye te bolingo oyo naza nango epa mobali nanga eza epa na ye te etikaka mpona mwana jamais peta mosu nakoki kozongela yango lisusu deuxième fois soko sikoyo moto wana ye alobi ke ngai mpenza mwana nanga mpe na kotika yakenda te soko olingi otika mwana akende te wana mpe tokosolola kaka napesi yo mwana akokisa ta age ya 5 ans okorécupere mwana oya na problème te tout le temps nakokomona mwana anytime I want bongo mwasi oyo alobi te mwana soki abotami kaka na kobotama apesa ye pa ya papa wana akenda na ye soki mpenza problème eza ke soki mobali na akangai nga na makasi ko so naboti mwana nayebi ke na mobali na ngai nakopesa mwana na akende sana mona mwana wana papa na akende kolisa ye sikoyo famille eboyi bovanda yo olobi nini famille ya ngai soki eboyi tovanda famille ya mobali nange eboyi tovanda ngai na mobali na ngai tolingani papa bolingo eza te eza likambo yo na mobali oui yo na mobali no bolingani oui. mais famille eboyi bovanda po mbeba ekoti na kati
mbebe koti na kati famille boyi tovanda me tokoki kobongisa yango songa na mobali na ngai tolingani famille ekozonga ekozonga nango po famille ya mobali bamonake mobali ndeko na biso ata toyebise nini nalingi mobali na ye mwasi mpe ndenge moko sikoyo danger ezali par exemple que soki mobali wana azalaki soda neti na bamboka na biso na baafrike parce que awa tokoloba toza na environnement mosusu mais soko mobali wana lokola ezalaki neti na congo soda soki abandi masolo atikaka te abi nalingi kaka mwana yo soki okosuka nango wapi papa oza kotia mobali na yo na danger so mobali nanga aza na danger soki alingi mwana na ye mpo azwaki ngai nandimaki te ke nalinga ye kwa so mwana aza na danger so ngai naza na danger obe mobali nanga aza na danger vraiment nakopesa mwana akokolisa mwana un jour ta mwana okola otunake mama nanga azaka wapi ye moko ayebi nene oexplike monteke ezosopa yo mama oloba opesa papa mwana papa eza na baka mosusu omoni mwasi soko obali eza na bamariage ezali eza na bamariage mosusu ezaka ekobake tolingani na biso yaka tofanda me mariage mpenza olingi mobali no mpe na motema na yo mobali mpe alingi yo bovandi boza mpenza oyokake love bamakambo abongo ye papa no tobota na biso mpe bana wana mpe akokola bapapa mpe bakolisaka bana ti eske bana ata bakokola babosana kotuna papa eske mama abotanga akufa obe azala viva ndenge moko mpe bapapa bana batunaka biso oke papa na nga azalaka wapi eza ndenge moko po ata biso bamama nde toza tokolisa bana toyebi ke tozokolisa bana biso papa aza te me bana ata bakomaka na stage moko batunake papa na biso azalaka wapi tobandi obeta monoko yango wana napesa naloba yango mingi ke ata papa so na mama boboyani bana bana na kati ifale otika bana bakende otala papa na bango so papa na posa ya bana ifale olibere bana bakende pa ya papa bayebake papa na biso yeyo papa akoki kokende otala mama te akoki kotala bana na ye mpo baza kuna po bana deja bana na kati na bino ntango bana bazali ifale biso basi surtout mingi natie pala biso bamama biso totiaka bana mémoire ya mabe papa no azalaka boye papa no azalaka boye kokende kotala ye te banini non bana baza na kati libere bana kati ya makambo na bino te ndenge bobandaki bana bazalaki te baye kokuta bino ntango mpe bosilisani botia bana na kati na yango te papa aza na droit ya kotala bana ne anytime bana mpe baza na droit ya kokende pa ya papa na bango anytime soki bana balingi bakei ok tokomi na ngonga ya suka ya émission na biso milakisa epai ya bato bayeba yo nani oyo ezali à l'opposé ya ndenge esalemaka bamilakisaka na ebandeli kasi yo efale nalekisa na suka voilà ok kombo na nga Rosette Fatou Tabo aza femme congolaise kala kwa bino nyonso bandeko na nga nalingaka bino mingi toza na kati ya Manchester me naza na salon ya Mijo Baba biloko nyonso kozwa oza na mposa ya drink ozwi oza na mposa ya damage obeti na yo systeme ekatalaka Afrique silo ezalaki bongo mama Fatou na mikro ya Raphaël Ngomba Tsatsa baba yoka sourire ya mama